Mbote bandeko balandi ya tokomi wapi. Compte to signer na bino to message ko côté na chaque jour pour des informations et de vérité pèse na quelques minutes wana bandeko balandi. Lelo Congo na biso et la moki ndeng. Congo na biso la moki kuna na Kingasani kuna na avenue Victoire na commune Masina bandeko benga so banda lobby. Ndeko leze yaka awa tozo luka le numéro d'intervention biso bandeko akasai tozo menacé par bandeko bata bandundu. Makambo ya tribalisme otemezo ezo mata ezo amplier mususu to sengi boye. Na ba Congo ba tsana ba voter na ba gouverneur te ba nommer ko ba gouverneur na ba Congo ba tsa gouverneur Muluba na Équateur ba tsa gouverneur mu Congo na Katanga ba tsa gouverneur mu Kakindu et ba na province ba sa changement wana pour ba côté c'est donc ça na Congo unité tatabe moko ekolobo moko en plus to sera moi na mboka de sujet oyo boyi na kati ya mboka na biso Congo bande ko nyonso ba sera ba fonction ba ministre na primature ba fonction nyonso minute na kati ya mboka na biso Congo nani a accès un plus na mboka na biso Congo ou bien nani oyo ayane le ko malamu ba ko leti le ba vana makanisa ndeko wana poto mona kaka ndeko boyi azu pouvoir azaki na mbongo te akomi patron na mbongo ya biso ba congolais na ba taxe nyonso mais congolais nini après avoir ko bongo na mbongo ya Congo oyo azumo eloko bino ngaba kanisi na ngai na Congo na yaki ide na yaki na ngoya ngoyo poto ko tsa mbongo congolais nini na wana na makambo nyonso ya sécurité ya mboka na biso Congo boyebi kuna na est mobule zo toujours ezanga raté na est du pays bande ko balandi na wana ndi to sengi mona mboka ndeko leze honorable makanisi nini to pe développement ezana niveau nini bolanda mona mboka mbote na yo Dide Kiku mbote na bandeko balandi na biso mbote na bino batu bolingaka au moins ce qui est sérieux. Information sans état d'âme, sans tribalisme, sans émotion. To salaba makambu oyo, to pesa quelques minutes d'information, d'actualité, d'analyse et de réflexion. Et ça peut permettre na ba Congolais nyonso to kabola kamakanisi sans état d'âme, sans sentiment. Nalobaka mutu na mutu apona nzela na ye. Biso peto pona oya biso, voilà pourquoi nous invitons. Ba oba monaka que ce qui est sérieux l'intéresse. Ba yeko s'abonner. Nandeko Eliezer Tokokoma. Tona mwana mkolo lupango. Au s'abonner waneza pour que ce qui biso to pese information qui ozana quelque chose à compléter ou compléter. Mais oya kaka mtu atie wana abandi ko finga te. Ba buzz na ba information ya lokuta. Ba formol te wana to tikela batu mususu na ba polémique. Mokili pe salema ndenge wana pona diversité. Mbote na bande konanga tu wazana Nyabiondo tozana Nord Kivu. Ba défenseur ya droit de l'homme baza sous menace na Nyabiondo. Ba groupes armés se coalisés, deux groupes armés pambate balobi bango ne mutu bazali ko fundaka bango. Bangone bazali ko alerter Monisco. Bangone bazali ko yebisaka bato. Masolo eza polémique oyo. Boyoki Dide Kiku auti kolobela. Lelo, quel que soit nenge ba découper ba province. Voilà pourquoi le tribalisme n'a pas de place. Parce que dans chaque province, même eux, ils ont découpé actuellement. Petite soit-elle, moi, tendance qu'il y a des betni et zobima kaka. Le lopon a candidature. Il y a gouverneur dans la province. Ceux qui ont tali makamunenge, ils ont dit qu'au salima. Ils ont posé problème. Le long à Congo central,
bitumba eza entre Mbati Mbacha na Deon Kusu. Il faut te rappeler que Batumi Bale Oyo va travailler peu ensemble. Oyo en tant que gouverneur, Moussou en tant que vice-gouverneur. Les locaux mi bato cataracte na bato ba fleuve. Tozana kati Congo central. Selon calcul nenge bakendaki na cadre na bango ya PPRD de wanku so lobi ba rouler yé parce que oyo ba décida ki pona azala candidat gouverneur ezali yami balé à lobby tokoti kondima jamais kaka bato ba fleuve bango bakambaka province 18 ans après bango kaka kuna azali kofunda mission obscure ya Antoine Gonda ngate mtu na lobi parce que na lobaki kaka awa na lobi makambo ya candidature oyo rumeur ebimaki ake Mulenda Mbo a postulé na Kabinda ebimisi tension bamsu be bake kuna balobi o ndeko Eliezer alobi elumano ake kosala soki ndenge nini je ne sais pas pourquoi. Elobeli ya Deon Kusu balobi bazui Antoine Gonda mutu wa cataracte metango kotala polémique wana ndenge tozokende nango ça risque de créer la tension na Congo central eba makambo ndenge wana kosalemaka partout surtout que le député provincial ne vote pas par conscience et belé na bango bako voter parce que bazwi mbongo mais tokomona makambo to viva babandi kolanda ba député oyo bazwaki mbongo ya bato bavote batu te babandi ko vivre en clandestinité. C'est le moment ya tangu boko zwaka mbongo ya bato bolukelaka bato akolobela bino nayebi tata moko azalaki candidat sénateur na 2006 na 2007 abenga ba député provinciaux 4 atia bango wana azwa mbongo atia awa azwa munduki atia wana revolver alobi oyo akondima ko vote ngai mbongo yango oyo azwa mais soki a vote nga te mbongo na ngai oyo nazwa kango na munduki mutu wango aza soda te nayebi te soki munduki yango ezalaki ya ndenge nini mbote na bandeko na nga tu baza na Lee Sheping toza na Suède bino bandeko na nga tu boza na Colorado mbote pa na bino toza na États-Unis d'Amérique nakopesa mbote na professeur Jean Bele ba génie oyo Kongo azana bango posa mikolo oyo bango wana professeur Omekanda Toko Zelayo nabi ke otangi sakana ista c'est le moment ya kopesa expertise na yo et nous allons demander à ceux qui gèrent l'agenda ya chef de l'État bakoka ko faciliter bato a modèle wana bao bazana mayele bao bazana makanisi pour que bakende kokutana na ye ba proposer ye oyo bango baza capable ya kosala. C'est ma prière. Bao bazana posa ya koya ko investir
ceux qui ont des sociétés à l'extérieur, bakoki pe koya parce que bako engager bandeko na bango ba congolais. Mais bao baza na réserve na mitu. Le Congo a besoin d'expertise à battre. Le loma kambu ya ba gouverneur na ba province nyonso za ba problème. Peper de azo sala makambu na ye mbati mbacha na de on kusu bango mibale bato a peper de ti. Bato bazalaki komona neti makambo 350 députés za soki nini. Waze kwa loba ba pesi bino $200 bokabola boza combien? Eloko epanzaka bato ka yango. Je suis pour la proposition. Oh Didier qui quoi annoncé. On doit soit procéder à dénomination des gouverneurs. Basu gouverneur ya Congo central. Akei na Lubumbashi. Basu ya Lubumbashi. Batinde na Bandundu. Ya Bandundu batinde na Goma. Na Nord Kivu. Nyonso tu wana pona korenifie Congo. Ndenge tomoni biso na Assemblée nationale. Ba commission ya validation ya ba mandat ba inverser ndengwana. Ya lomami ezo traité ya boy. Ya boy ezo traité ya boy. Eza pona ko garder na ko conserver. O Mobutu atikela biso l'unité nationale. Boyebi ke bande konanga une fois na elsa kibino ao. Lelo likamwa tribalisme autodénonçaki. Bato bazwaki yango lokola blague. Voilà l'ampleur que ça prend. L'MLC aujourd'hui akomi kopekisa yango bande ko ebele bakomi kopekisa yango parce que ça prend de l'ampleur. Awa na Kisasa na balabala yango babenga kango nini? Oya Shaumba. Quelque part là, non loin, il y a haute cour militaire. Réunion moko salema qui place one. Toutes les tendances politiques confondues. Et puis ba intellectuel ya Bandundu. Tangu na koloba tolinga kate mutu achanga tembe. Parce que toza ba pesi rumeur te. Ce qui bomoni na lobeli yango, c'est parce que je vois que ça prend élan mususu ya mabe. Ba intellectuel, bato wana confondu, bato a PPRD, OFCC, bato a opposition, basangana kiwana ya Bandundu. Ce qui est qui maloba bakoloba au condimaté bab intellectuel. Il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait des professeurs. Je suis capable de citer les noms des gens. Nga. Je suis capable de citer les noms des gens qui ont pris part à cette réunion-là. Il faut attiser les conflits tribaux. Parce qu'après avoir coraté présidence na Mutagizenga, tokokaki kozwelango à travers Martin Fayoulou. Ce qui m'a intrigué, c'est quand je vois même batu ya PPRD. Ce qu'on a mis tout nezaka kope mususu sale makana butu tondengeni. Et il faut qu'on ait à propos ce cours de cette réunion-là. Que mususu alobi que ceux qui na lupangu na yo zana na locataire à Muluba, il faut qu'on bimisaye. Où allons-nous? Et moi, connaissant Martin Fayoulou, parce que je le connais quand même un peu, pas trop, hein? Okay. Je ne vois jamais Martin Fayoulou koloba makambu ya modèle wan. Toko encourager yang. Il ne le fera pas. Mais ce qui tient en réalité Martin Fayoulou et Zabanay. Bazaba to Bandundu. Certainement na format ya 5 wan. Bango ba to Bandundu baza 3. Fayoulou lui-même
matungulu na muzito oto ekipe mikolo yo amati mingi Adolphe Muzito a commis trop à la une. Excellence, monsieur le Premier ministre honoraire. Les en biloko comme ça qu'il faut éviter parce que les conséquences sont ma casse. Il faut éviter. Parce que les en biloko comme ça les lisaka mukolo moko. Omanika mukolo moko aleli. Les a bien été. Mais ceux qui ont tel en dehors, il y a Batu 5 wana, Ozomona Moïse Katumbi Chapo Zawana, Jean-Pierre Bemba Zawana. Mais ceux qui tiennent, Martin Fayoul, Batu Abandundu Baza combien? Na lignina tangue la bino quelques-uns. Prince Epenge, Oazolo Baloba, Azamu Tetela, Kombo Moko na Fofana Epenge. On a l'obaki que Azo Zonge l'a déjà ba émission. Jean-Félix Senga, Moussonge, Devos Kitoko, les profs, le bras droit de Fayoulou et le secrétaire général de son parti, Kassayen, professeur Kalele, Moussonge, Kassayen, Mwalimu, et que ça la biso passe. Mais quand ça arrive, na niveau Owana, tous les autres, Mukeba et les autres. Est-ce que nous allons nous rabaisser dans la considération tribale? Place dans la revendication politique, il y a quelque chose qui se cache. Quand vous voyez les gens, parce que Batumisu Super Bundisa qui Martin Fayoul, et Bele Bazabatovan Nundut. Mais tant que comme il le cola, Batouba Kota na ba réunion, ba oublier la tendance politique na bango, alors que nous sommes en politique pour revendiquer la victoire de Fayoul, en incitant les gens à la haine tribale. Non, c'est compliqué. Et quand cette réunion-là se tient, voilà pourquoi je suis pour que Makamba gouverneur Basaraboy. Gouverneur, vice-gouverneur, bazo dans la province. Nous allons conserver ainsi les acquis. Il y a maréchal Mobutu. Mbote na bande konanga tout bozana Lyon. Pambate, j'ai fait un service à Zaipanabino. Ayewana kapona musala. Agence il y a plus sérieux. Depuis Tobanda kina yoko yoka te loko ebungi e loko boy. Mama moko abenginga na Londres, alobi est-ce que j'ai fait mazana Londres na lobité. Na komi kunate. Na Angleterre na comité. Mais nazana ndeko moko na kopesa bino kombo yaza na Angleterre. Je pense que aza sérieux. Bon retour na ndeko nanga kadima na Dubai. Ayena marché msusu ya ba mafuta parce que mafuta pe ya mtozo bo mamituka. Aza na Kishasa, les lois zonga Dubai avant de venir ko fongo la marché wana. Na Londres wana to kopesa bino ndeko moko tozo menena nu banquette na oya kosala. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alongwa kilobi Angola alali na Kenya akutani na Raila Odinga avant l'opposant basololi na ye avant que akutana na chef de l'État Uhuru Kenyatta.
balobi bakokabola expérience bakosungana pona ndenge nini ya kotonga. Tala aéroport ya Nairobi, tala aéroport ya Addis Abeba, tala banzela yango bayokani ke ils vont faire ça. Aujourd'hui, le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi sera au Congo-Brazzaville. Et partout là, kokutanaka na diaspora, parce que diaspora ezakaka o ezana Europe na États-Unis te na Canada, diaspora pesa na Brazzaville aw. Bino boyebi te ke na concertation ezana ba diaspora msusu babima diaspora ya Lingwala. Mon pays. Diaspora ya Lingwala. Na makaron bakomi penza diaspora ya Lingwala. Ake kokota na kombo diaspora. Yango tokolo bana bandeko. Soki ezana bandeko bazwa komba lokola COP. Soki ezana bandeko bazwa résistance lokola agenda. Il y a quand même les gens qui se battaient en réalité parce qu'ils ont besoin de revoir mboka na bango. Bazwa ka moi moi mikolo tala ndenge bakolata, donc chauffage partout, mutu ka chauffage, ndako chauffage, bilamba il faut kolata bilamba 80 na nzoto. Ça fatigue. Batu wana bana posa ayepe na kisasa alati kama polo na ye kama kilote avandi na bandala alemwa soso poulet mayo alemwa taba ake kinkole amoni mai ya mboka na ye. Ezana ba mususu pe bango bazadika kozela baya bamona ta tombe bisika baboti na bango bakundama. Ne fils que ça. Mais ba mususu pe basalisi yango COP. Etango bazo salisi yango COP bakanisi ke ata soki ofinyi ndenge nini ofinyi Felix ndenge nini bakokangela yoke soki aye wana bakanga ye ekosalema kate azata kuna te. Yango bomoni même meeting na RTNC balobi toko kende na mboka mobimba. Ils ont tout diffusé. Makambo échangé. Tant soipé. Bako kangela mutu en traité. Ce n'est pas parce que finga mutu okokota te. Yaka na mboka na yo. Olingi koleka na ba débat ba pesio micro. Plus question ya kokangela batu libanda ke mutu azana exil. Er moko peko pango ezo salaka pasi na ba place a modèle loi. Mbote na bande konanga tu. Bayebi o bako sala. Ceux qui sont conscients de ce qu'ils font. Mais combat est à copter. On ne va pas en politique chercher de l'argent. Quand on a combattu pour la COP. Na lignina suki sawan. Un proche André Kimbuta Abimi a dit que tout va bien. Le bilan est largement positif. Il y a André Kimbuta. Paniko tange la biso atongaki maison communale atongaki ndako moko boy asalaki papa 12 ans, c'est plus de 2 mandats. 12 ans, plus de 2 mandats. Na ebite soki bolangwa kanini gouverneur na moni botie ba liste na bino wana ba Claude Maluma, ba Jantini Ngobila, ba liste ngweza mulaya. Na batu nyonso tu wana to miser sur biloko ebele.
mutu azala propre. Parce que ceux qui mutu yemo kwa lukaka propreté, akosala ke mboka ngo ezala propre. Ce n'est pas ba prêtre, aza prêtre na nzela comme nanda kuna yazo vivre lokola puku. Mutu azana capacité à maîtriser délinquance juvénile. Phénomène kuluna oyo là. Pas quelqu'un qui est dans la corruption chaque jour. Naaki bandeko ya Fab Congo, o bakenda ko pesa jugement. Ceux qui jugement ngweza ya likammunini, bakenda ko pesa ba fongola. On s'en fout na bato ba kufaki. Bandeko wana kaka hawa, lobi babeti congolais wana. On doit saboter les Congolais. Mutu akosala le côté parce que balia ke pa na bango. Mokonzi akosala le mon côté parce que chaque jour baza kuna kosenga kambongo. Mbote na bandeko baza honnête. Yango na lobaki na bino makambo changer. Et pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi okuta makambo yake. Oh voilà, baye na yeko féliciter yon enveloppe ezate. C'est la concussion. Dans la entreprise, on va manifester, même dans RTNC. Boyebi makamuna vivre lobby l'Assemblée nationale. Caméra wana RTNC wana tambolaka. Yango zoluka place à kozwa mbongo. J'ai filmé. Ce qui mutu ache tembe, moi je vais montrer ça. Et donc pour na bilongi pour na nini bakopese mo. Et je viens de piter un collègue. Un collègue qui est gouverneur. Wana ba yeba tie lié wana. Avec qui sonité allez, abimisi mbongo apé. On doit corrompre à tous les niveaux. Même Moussaloyo, caméraman à Kossala à l'Assemblée nationale, il faut qu'à corrompre. Vous allez voir ce qu'on va faire. Dis-moi que ceux qui va coloquer la sauté, on va remettre tout à l'ordre. Y compris dans RTNC wana, je vous promets. Tozaba toi secteur wana toyebi, mais on ne doit pas continuer. Il y a comment on a bêtise à modèle wana. Il y a des caméras wana tango zotambola. Il faut fixer na place yaki après à Senyimbo. Où est-ce qu'on va amener le pays là? J'ai l'image. Il faut boké bakana parlement biso tokoti. Il faut boké bakana assemblée biso tokoti. Parce que nous contrôlons nyonso, na ba geste, na ba mouvement, tout nous contrôlons. Et on va se battre. Lobi vient na moko lobi na ngatanga moninga. Royawa, total nino kosala. Bozaki ko critiquer na lobi vie. On va faire quelque chose. Ba tout ça longa ba yakao, simana bino. Asalika manda moko. Mais législature oyo uti koleka ba yebi tout ça longa zanani. Tout le monde connaît Toussaint. Il a presté à ce qui va emprunter na yekuna. Et donc, que bino bobanda, nenge bobanda wana ne bozomona que tout le monde qui viendra là-bas va échouer. Ceux qui va mususu va échouer, qui nous allons réussir, vous allez voir. La personnalité, la crédibilité à mutu, et où takapé na famille naïe. Na place à outil. On n'est pas si léger. Voilà Didier. Nabandi nasuki sananu aw. Merci bandeko balandi ya tokomo to kombo na suka bulani analyse ya mwana mboka na ko expliquer bino. Tozana bosenga ya Congo na biso unité. Data be moko ekolobe moko. Tozana président moko awa. Président Mobutu Sese Seko na wazabanga. Abanda ko ebisa biso Congolais tozala moko tolingana mboka na biso ko yeke liboso. Yango biso to lobi boye. Tokotelemela ndeko nyos bakana bolima division kata mboko Congo tokotelemela yi bola ndenge ndeko lesa uti koloba Congolais nini azala ministre premier ministre azala amata azala fonction na mboka oyo nini ya malonga oyo abakisa mboka na biso bo pesa kombo na ye po bango so ayaki na moto comme na ba voiture ba jeep ba TX bazo mata mais Congolais nini makanisi nini bayana na malamu ya mboka na biso Congo oyo lelo obiso zo servir yango surtout zala rabuye pona makambo ndeko abakisa mais omona ka ndeko ayaki mobola akomi patron na ba Congo pona mbonga Congo na sina ba Congolais bandeko na ngai esala biso passe mingi yango mo ndeko mona mboka ndeko leza asengi boye soki ba ko ta vice gouverneur vice gouverneur ya mboka mususu
totika makambo oyo ndeko ifazala kaka ya province oyo ndi azala gouverneur comme vice gouverneur makambo wana ezo diviser mboka oyo tomatisa makanisi na biso monde se évoluer biso na ko faut évoluer na wana ndio singi kimi ya nzambe za kati maboti na bino ndio biseki bino bo s'abonner toujours dans ndeko les êtres koma na mona mokolo pango awa ndi ba vérité biloko bien ebimaka merci tokutele moko malobi